Nzambe penza abatela bakisraeli nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te. Nazalaka na sango ya koyeba ke boza tellement ebele ya kolanda Mag FM magazine obo préféré ya mokola lelo yango ebandi mbote ne bino. L'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, président, il y a chambre basse, il y a parlement à rendre hommage aux anciens combattants et à réaffirmer engagement et à parlement. Pene Nabango, commentaire. Chambre basse, il y a Parlement, il y a République démocratique du Congo et Randaki, hommage Lobby Eleki, lors il y a plénière organisée na palais du peuple, na ancien combattant, il y a Mboka, et Zalaki Bongo en marge, il y a examen, il y a adoption, il y a projet de loi portant statut, il y a ancien combattant. Président, il y a Chambre basse, il y a Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, entouré, naba membre, il y a bureau naye, Azwa Kitompo Nakoyoka personnellement, ancien combattant, Oyobaya qui ko accompagner ministre de tutelle Nabango, n'esprit moko, il y a respect, et reconnaissance, speaker, il y a Chambre basse, il y a Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, saluaki, ba Oyo, ba Lata Sokoto, pour na ko défendre, intégrité, Yamboka, parfois, na pris, ya Kobungisa, Milimo Nabango. Face à face na président, il y a Chambre basse, il y a Parlement, honorable Aimé Boji Sangara, ancien combattant, batalisaki ba préoccupation na bango, pe ba difficulté, oyo ba kutana kana yango, mikolo nyonso. Na âge on a commis au 50e année, nga na zo vivre en tant qu'handicapé de guerre. Mbala liboso na turoyo. Loi oyo, on biso, vraiment tout sepeli. En retour, président, il y a Chambre basse, il y a Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara a rassuré ki bango ke Assemblée nationale et Kobunda pour na bien-être na bango, pe ba génération ezali kolanda na sima. Prévoir que na kati ya loi oyo tokozwa ba traiter bino malamu. Po ba Congolais ba mona ke kokota na armée ezali bombu te, ezali punition te. Ezali musala oyo ezali respectable. Neti na bamboka msusu. Yango na sepeli komona bino boye kolanda pe ndenge nini parlement na bino ezo discuter pona loi oyo. Tokobongisa yango malamu koleka ndenge ministre yaki na yango po yepa yebi ndenge soki ba loi ya watobongisaka po ekoma malamu makasi pona population. À travers geste oyo posé na Assemblée nationale, Mboka Mobimba et Talisi soutient na bango na ancien combattant pe tolobi tokobosana ka bango jamais. Eke yo. Na province ya Kasai Central, ville ya Kananga ezali kolata lele ya sikabotika na yebisa bino kibanzela ezali kotongama na ndenge ya défouté avec un pacte paix idéologie toujours. Ministre de l'infrastructure et travaux publics, son excellence John Banza Lunda a effectué qui visite Lobby Eleki na province ya Kasai Central en vue ya ko évaluer état d'avancement ya ba travaux n'étape ya route nationale numéro 1 en pleine modernisation d'entreprise Safrimex na avenue Lua na tronçon compris entre rond-point Notre-Dame et aéroport ya Kananga. Numéro 1 ya ITP na République démocratique du Congo anotaki évaluation moko ya kitoko réhabilité na cadre ya projet ya modernisation ya 11 km ya route nationale numéro 1 sous la supervision ya bureau central de coordination BCECO et sengeli oyo bakenzela oyo ezali déjà asphalté na distance moko ya 8 km pe 3 km oyo etikali ekosila na mikolo ezali koya. Ministre ya infrastructure pe travaux publics excellence John Banza Lunda asengaki na bango ba maintenir cadence oyo ya misala po ekende pe esila na délai oyo epesamela ki bango. Nous sommes dans l'étape de Kananga aujourd'hui après avoir fait l'étape de Kenge, de Kikwit, de Diofa, de Chikapa. Nous voilà aujourd'hui à Kananga. Nous avons visité aussi sur la nationale numéro 1 à partir de l'aéroport jusqu'à cathédrale 11 km que Safrimex est en train de faire sous la gestion du BCECO. Et là vous voyez déjà 8 km déjà asphaltés. Il ne reste qu'à peu près 3 km pour terminer complètement. C'est pour dire quoi? Que la ville de Kananga est en train de changer de forme. Ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de travaux, je crois que nous avons fait le tour ensemble avec vous. Vous avez constaté
qui a l'effectivité des travaux. Et nous pensons d'ici une année, cette ville sera complètement changée sous l'impulsion aussi du ministre des Travaux publics qui est quelqu'un de pragmatique, qui descend sur le terrain pour se rendre compte lui-même de l'évolution des travaux. Ndenge tozali koloba boye esengeli boye balisusu ke banzela ebele ya vili ya Kananga ezali kolata lele ya sikana ndenge ya kosakana te sous la vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo matérialisé na ministre de l'infrastructure et travaux publics excellence John Banza Lunda oyo babengaka les cantonniers de la République. Yeke yo Élu à Kinshasa, plus précisément dans la circonscription, il y a Selembao. Honorablement Antoine Moussilwe a procédé qui lobby qui n'a posé la première pierre de construction. Il y a pont, il y a rivière Kalamu, tout ça dit bon, à niveau, il y a quartier, Ngafani, la commune, il y a Selembao. Reportage. Ah oui, atikala jamais kosundo la base na ye, atikala toujours à l'écoute. Il y a badoléance, il y a population, il y a commune, il y a Selembao. Après première étape, il y a Kirage à Rivière Kalamu, élu il y a Kinshasa. Plus précisément dans la circonscription, il y a Selembao. Honorablement Antoine Moussilwe, Oyoba na Selembao babenga kaye, Soso Yamboka, Matembele ya Simandaku, Eratakate, jamais Erata, Aleki na vitesse supérieure. Lobi Eleki, Chouchou Yabana Selembao, Akendaki ko procédé, na pose, ya première pierre, ya construction, ya pont, ya 13 mètres de longueur, P 1 demi-mètre de largeur, pont Oyo et corrélié partie sud, P partie ouest, ya commune, ya Selembao, tozalia wana quartier Ngafani. En tout cas, Botikana Yebisabino ke, Ayambamaki kitoko avec impact pe idéologie, pe mobange na descente Oyo, et zalaki penza surprise monene, pour la population ya commune ya Selembao oyo basepelaki makasi tangu azwaki maloba élu ya Selembao honorablement Antoine Moussilwe atalisaki objectif pe ba motivation na ye lelo tojaki malamu ya poser première pierre pour la botongi ya pont na rivière Kalamu simako kire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair de monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à traverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe à classe té de monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na muketo za na ngoto lebino no to kotika population ko te ko souffrir boité de ba moni biso lelo to ye poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur il y a 1 mètre et demi banda. Et zalaki pe occasion pona au cadre ya ACP parti cher ya sénateur Jean Tiningo Bilambaka honorablement Antoine Moussilwe a plaidé pona cause ya base na ye population ya commune ya Selembao. Et nous avons profité de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central na provincial pas ko repenser na babita na biso ya el oyo kotongela bango ba de berge ndenge tongama na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et kozala mutu ya malamu pour la population oyo lokola lobi tokendaki match nul na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter na occasion oyo na esengo tozana ngo na ambiance tozana ngo président Fachi okanza population ya Selembao otongela biso ba mire ebongi pour bato yo ba ko vivre paisiblement et sikala bango et puis Selembao est pour développer. Pourquoi il n'y a pas Selembao de tout ça vous te raconter c'est la moko 24 novembre. À part yango, tu as nzela musuti. Mais au moins na ba commune mususu, fi ba axe secondaire. Ba to tongela bango. Bisu muni bisu to sala. Voilà autre chose yango. Tala! Nyonso ezalaka théâtre te bana Selembao balobi mutu ameka na maontwene na bangote osimbi maontwene osimbi commune ya Selembao. Avec Maron Toné, Selembao na motema. Qui dit mieux? Yeke yo! Santé à présent dans la province il y a Ituri, équipe il y a riposte contre maladie à virus Ebola, bazali choléra, retard il y a paiement na bango basali déclaration. Nous exigeons ce qui suit. Premièrement, notre paiement dans l'immédiat au plus tard dans le 24 heures. Notre barème doit être
haussé à 76 $ par jour et la suppression de l'hyper sur notre paiement de primes. Du fait que cela n'est pas un salaire, c'est une prime bien sûr. Le respect sans condition de nos autorités locales et nous les prestataires sur terrain, le recrutement de main-d'œuvre locale, la disponibilité de moyens nécessaires, riposte égale moyens. Pour poursuivre l'édition à Mokolalelo, la page noire Oyo. Ba famille Mvibu Lulu Kirongozi pe ba famille Wenamo bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya mwana peseur na bango na kombo ya Olivia Kirongozi oya kufaki depuis mokolo ya dimanche 28 juin eleki na ngonga ya 2h du matin na tina ya maladi oyo ezwaki ye tango molai. Na yango libota ebongisi programme ya matanga boye mokolo ya jeudi 9 juillet 2026 na ngonga ya 8h arrivé na morgue ya hôpital du cinquantenaire pe na 9h levé du corps na ngonga ya 10h recueillement pe na 11h départ pour na cimetière ya Mbeteke nouvelle cité et sengeli boyebaki bain de consolation ezali prévu à partir ya ngonga ya 16h na résidence familiale oyezwami na numéro 8 ya avenue Saurona na Mbinza Ozone na commune ya Ngaliema référence entrée ya centre supérieur militaire arrêt Sola église Saint-Cyprien à partir ya wana otuni église ya papa colonel topé école les petits mignons. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki Olivia Kirongozi. Vous avez besoin de production Songolo Pakala na ibisa kabino déjà ici ka ba professionnel ezali na FM Prod. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelangana nous eloko oyo. Fondation Malou à télévision FM TV bazali offrir nabino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, topé d'événement Songolo Pakala. Et sengeli boyeba ke mission ya FM télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM télévision na ba numéro ezali affiché. FM télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Assainissement la ville province ya Kinshasa ezalaka na solution c'est moko trash pika. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo. Kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pickup. Trash pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa
non seulement ezali malamu te pour l'environnement na biso, ba santé na biso, kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pickup, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! ASBEL Fondation de l'Homme, école de Congolais, bazali organiser la formation na ba filière et belé, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous contacter bango na ba numéro ezali affiché. Ah oui, ozalaka na Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo. Olingaka ozala formé na ba domaine songolo pakala, ozalaka na souci ya kokoma patron na yomoko. Occasion yangoyo ASBEL Fondation Maison de l'Homme, école de Congolais oyo ezali centre de formation professionnelle, bapesi bino ba opportunité ya koyekola na ba filière ebele, bazali kopesa ba formation na informatique, na Word P Excel, formation ya bagent d'accueil P ya protocole, formation ya bagent ya coiffure P esthétique, formation ya bagent ya peinture bâtiment P décoration intérieure, bakisa lisusu formation ya logiciel comptable Sage Plus Pay. Pona kotanga kaka wana. Oyo ezali occasion à ne pas manquer mwana mama ndeko mwasi ndeko mobali yebela yekola polelo oko malisusu utile na société car monde ezali ko évoluer. Ba adresse ici Yebana na numéro 377 avenue au Congo na commune ya Gombe, référence rond-point Kinmazière, pene ya GG Mart wana, pe lisusu na commune ya Limete na 12e rue Poilou, sokyo komi na Reizam, oza mobimba. ASBEL Fondation Maison de l'Homme, école de Congolais, ya mukolo oleki bango, qui dit mieux? Eh que yo, oui. Union nationale des caméramens du Congo, Nabokasi Yamona Mboka Merlin, Kamalandwa bazali ko organiser première assemblée générale ordinaire na bango kozala bongo mokolo ya dimanche 12 juillet au espace Amani na commune ya Kasavu. UNCC notre métier, UNCC notre avenir, UNCC notre identité. Boya tosola
pour l'avenir de notre métier et bâtir une profession forte, organisée et respectée. On dit que nous sommes déjà, si tu l'as déjà vu, nous sommes respectés aujourd'hui. Pour y un avenir vraiment forte, mais aussi avenir organisé. C'est 12 juillet 2026, à 14h juste na mani, pour notre assemblée générale. Il y a l'année année 2026, une assemblée générale ordinaire. Dans la carte, il faut un membre de l'UNCC posant la carte. La carte t'identifie et l'UNCC te localise. Donc, une seule date. Il y a pour tout ça, le monde, tout sur le moment, à venir, il y a l'UNCC. On a la caméraman, on a la réalisateur, on a un monteur, on a la poste à s'adhérer comme caméraman. Voici l'occasion. Yaka, tout ça, on a la sur le longo. Soyez les bienvenus. Nalisangande Togolonga. Je suis UNCC, je suis patriote, je suis caméraman, je suis technicien. Nakozangate, c'est 12 juillet 2026 à 14h. Pour poursuivre ainsi cette édition à Mokola Lelo, na page noire Oyo. Bafamille Ntingi, Kifuta, Makedika, Bazali na mawa ya koyibisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère, mère, sœur pende kuna bango na kombo ya Ditina Ntingi Albertine oya kufaki depuis mokolo ya vendredi 26 juin eleki na yango libota ebongisi programme ya matanga boye. Veille mortuaire ekosalama mokolo ya samedi 11 juillet na salle Ngilima oyo ezwami na commune ya Matete, référence station Kwenge arrêt Maman la Reine. Pe mokolo ya dimanche 12 juillet à partir ya ngonga ya 8h levé du corps na morgue hôpital du cinquantenaire pour na salle Ngilima suivi na recueillement puis na ngonga ya 12h départ pour na cimetière nécropole 2. Tika été molimo ya mama epema na kimia. Réception examen d'état et l'équipe à Léopard, ba finaliste ba katani ba kisa la maman na désordre en école. Image sans commentaire. Madame Mokola Lelo commune Souka, merci pour la confiance et fidélité. Ma page rose, l'édition à Mokola Lelo Botiga tout souhaité joyeux anniversaire. La papi Chaba, les patrons mécaniciens, patrons allez célébrer. Notamment Naye, Mokola Lelo, champagne, les allez comme la main. Loko la moine Moussala avec un pacte paix idéologie dans le but de l'eau. Ebela te, Tokolia, Linga, Kezalaka, papi Chaba, profitez bien. Là, Mokolo Nayo, mon frère et ami, que du bonheur. Te poursuivre l'édition à Mokola Lelo pour la souhaiter des sous-sous. Joyeux anniversaire, la rose, Abeba, Ebao, moi si Kitoko, moi si Bonzenga. Il n'est pas allé pour célébrer Mbotama Naye, Mokola Lelo, tous allez coller à paix comme là. Avec un pacte pédologie toujours, profitez bien là Mokolo Nayo, que du bonheur tout clôturer édition à Mokola Lelo pour la couper ça. Félicitations na couple ya président René Kabasele RK de Bruxelles bango bapesi biso mwana kitoko na kombo ya Emmanuel Kabasele ilunga botika ete nzambe apambola ye akola malamu busepelaki na ba image bopesa merci mingi Nelise Mbombo zalaki na sima caméra régie finale zalaki assuré na l'ingénieur John Omuya Banata bakita babaluka na mabele fils
Maniboika machine la préférable. Zambe penza abatela bakisa elebi nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate